Émission oyo na tie temps forte. Eza na makamoko ya makasi. Il faut kolanda yango na bokebi nyonso. Bokoyeba vérité ya famille Luboya. Nini elongola bango na Lubumbashi po baya na Kinshasa po papa na bango azwa poste na église kimbangiste comme chargé à relations internationales. Deuxième personnalité na cabinet. Et nini oye asala po ba bengana na Lingomba. Kimona meso ekiteli famille Dibuya. Famille Dibuya nyonso bo bengelanga bango baya kolanda bakambo yo bakanisa ki ekobima te ekoyebanaka te ekobomama kaka. Mais 2026 de to koti boye en tout cas nyonso na mpwasa. Likambo moko ekobomama te. Tellement baza ba hypocrite. Mokili ekoyeba oyo bango basala. Et puis na lobeli na ndenge ba bengana ka Daniel Dibuya defo na nkamba. Ba bengana ka ina oye asala na nkamba. Aya koyoka yango. Vérité oyo eleki makasi. Batu musu tozomona bango na bilongi meto yebi o bango basala te. Il faut tozala prudent. Confiance na mutu te. A part na papa sino ima okianga ni nzambe. Mutu musu sobona osaila papa ozomona kaki en tout cas to pese confiance yepe na ndenga zawana yepe na mwana ya papa me mokili elinga kotala mabunga me nzambe atalaka motema. Alors la vérité mingi boyebaka te esengeli eyebana o batu bayebi te. Pona nini balongolaka papa ya Daniel Dibuya na Lingomba? Pona nini babenganaka bango na nkamba? Eloko nini bautelaka Lubumbashi po baya Kinshasa? Eza makambo ezaki déjà préparé bolanda yango na émission. Et puis Daniel Dibuya yo fingi batu ba muto de pagnos. Ekoyeba na kiye muto de pagnos yo to biso. Po yo ozali réincarnation animale. Muto atikala koyoka te taka nkamba ekoka ete babengana na nkamba. Bolanda émission na bokebi nyonso. Na kotia temps forte melanda yango na bokebi nyonso boko découvrir makambo ebele. Na ndenge mama na bango abande kolongolisa bana ya batu bazemi. Émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Toko bomba lisusu te. Ba libéral nyonso bako bima na mpwasa. Po église kimbangiste esenga ba naître te. Soza naître toko bimisa misala na yo. Kasi sikasika toza koloba kumela mai kuvanda na mabele ndenge bovandile kasi kubika zalite. Est-ce que au pouvoir ici là ngai na memi na ngai ngambo dingombe kofi ngai na memi na baby si na ngai donc dingombe pouvoir ici te dingombe pouvoir ici la kate mabele we pouvoir ici la kate ya seko éternellement biso soko te ibi angote wande tali biso kasi ye nzambe asi apesi dibela yo lingi la yo sobi ki mon ameso ki mon ameso za na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava moko te ezali elombe na Lingomba oyo otuna baoyo bayebinga mabota bamboya awa koluka ngai nzambe Kibangu nalongi mokili Kibangu nalongi mokili Oyanga bosetela elongo nanga Kibangu nalongi mokili Otinga mikumba na biloba Okombo ya tata mwana pe tata Simon Kimbangu Kiangani. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci na batutu balingara Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Merci na bato balingara émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Merci beaucoup. Émission na biso et la rabino makambo eza vérité. Alors bobenga famille, bobenga bana bande kobino nyonso, bayaya baleki ba mama ba papa, boya bolanda émission. Bolanda émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Bobo sana ko s'abonner, commenter, partager, liker émission. Donc partagez yango vraiment. Nous avons un sujet très important. Voilà, bana tata Simon Kimbangu Kiangani. Tango tozana ngo tona tango ya kimona meso. Tondimaki kimona meso. Papa tunaki biso tolingi la yiso to kimona meso. Biso tolobaki kimona meso. Soko toko mina tango ngo.
kimona meso ezali ke nyonso oyo ebombama ekobima na mpwasa. Donc nyonso ebombama ekobima na mpwasa. Eloko moko kobombama lisusu eza te. Siko tango toza na ngona moma oyo 2026 oyo eye na makambo nango. Kaka nde nayebisaki bino na video nasalaki nalobi ke 2026 oyo kimona meso ekweyeli Daniel Dibuya na famille na ye, famille Luboya. Bozwa pena émission obo partager le bango. Kimona meso ekweyeli bango. Makambu eza ya kobomba mabatu bayebaka te. Église kimbangiste tellement biso tozala bato oyo tolobaka te. Makambu église kimbangiste ndole kaka na passé simple. Mais tellement to comme na tango kimona meso oto sengaki likambo koboma malisusu ezate. E kobima na internet mokimo mibwa koyeba. Makambo bomama trop tango tozo bomba lisusu te. Alors na obanda bino na ibandeli ya ba Daniel Dibuya esika bauta famille Dibuya. Bato ya Lubumbashi bayebi makambo na ngina lobela. Ndenge bauta na Lubumbashi na Kalondo. Avant kota na sujet na kolobana likambo na lobaki déjà na video musu na salaki. Na lobaki boye. Tango toza nango yeba ozolanda nzela nini? Yeba ozolanda nani? Osalelaka nani? Oza fan ya nani? Po tomoni ba fana kwiti baza trop. Okomona mutu moko boye ayelaka bino ba émission ate ya kabiso passe mo imba okianga na ba internet. Bino bokomana bino ba fan na ye. Neti na minute oyo. Nazolo baboy pourquoi? Daniel Dibuya bautaka kopesa ye punition na Lingomba. Mais eloko nini alobaka ki batu baloba okeswe église te po apesi ye punition. Baloba ko bondela lisusu te. Donc eza na ba vidéo na ye. Papa Daniel Luboya bapesi ye suspension bapesi ye 6 mois. Désordre koti na kati église kimbangiste bandimi tolobi boye. Mais nini ezoleka na kati Lingomba nga na lembi nanga na roya lisusu te. Ti makambo ne bonga ninga na roya kosambela soki kini ekoti te nga na roya kosambela te. C'est que batu ba lobaki batu babengaki na ba téléphone yo yela kabiso te kabiso tata simo kimba okiangani yo te kabiso papa yo za mabete oza mwana malamu osala musano kitoko koma bakopeso punition Lingombo elembisi biso ngana koya lisusu te trop c'est mien avana na ndako menzo kande mukile monaka mabunga nzambe natalaka motema nzambe atala motema biso mokito mona mabunga tozo mona papa Daniel ndenga za wana mosantu donc mosali ya papa simoki ba okiangani donc soki ka na Lingomba ya tata simoki ba okiangani balobi ke asali mabe bato bakondima te donc bakoma na baona sima na ye eke baza na sima papa simoki ba okiangani yango akomi komimona za star internet numéro 1 musala oyo mutu okokomi kumisa te. Na ebite bango ba mizuelaki. Nazo pesa conseil na bato oyo bakomi na bafana kwiti. Eleke boza la bafani ya nzambe po foza la fan ya nzambe na yo. Tozaka bafani ya nzambe. Mais toza bafani ya bato te obie ba pasteur obie ba nani po ozo lobela ko poste mo nkianga makasi donc soki likambo eza ba loba te po na ni bato wana nyonso donc bakoma na bango ya yekwa. Alors bato na ba osala biloko ba osala mabe makasi. Boyela Lingomba oyo batu to boyela tata simoki mo kiangani. Oyaki ko bikisa milimo na bino to boyela ka batu po te ya ka bien alors de photo linge mingi koleka Lingomba oyo bondelaka ezalaka te. Nana koti na sujet te po likambo nazoloba ezosalama mingi. Bango ba mizuela ki misala na bango moko musala ya papa simoki mo kiangani ba mizuela ga yango te. So mizueli yango foza pe makasi na mabondeli. Ko mizuela yango eza malamu te. Ba pesa yo yango wana. Bango te ba mizuela ki ba forcer ba mimoni ke baza ba numéro 1 ya ba internet. Biso otoza na biso eloko te po ngana zala na makambo te. Soki ngana mona ba papa bango moko te. Na oyana ko sala makambo ndenge nini? Ide wana kute uta wapi?
mais papa bango moko baye bapesi nga mosala na bandi kosala naza na besoin kozala numéro 1 te numéro 1 papa Simon Kimbangu Kianga alienda pesa kaka nguya tosalela ye nana besoin bafani te nana besoin ya bato bakoyoka oyo nga nazoloba batia na mitu tolanda nzambe na biso yango wana nde eza important. Alors makambo nga na kolobela awa eza makambo eza très sérieux soki omoni ke déranger yo pona bimisi yango alioloba ke église kimbangiste bakomi boye ndenge nini nga na vandi na ndako etali yo soki Daniel Dibuya aza na problème na ye na lingomba eke lingomba ezole ba décision nde lingomba ekufi non soki pe omoni ke okolemba olembi na yo ozokokalisu te pona nini po basimbi mutu na yo otalaka olinga makasi yaya soko oyela ye na lingomba malamu mais papa Simon Kimbangu Kianga na tuna oza na sima ya nani tolana na video oyo Dumankosi na sima ya Satana atikalaka te atikali Tito na sima ya Nkolo Yesu amataka te amati. Coach oza na sima ya nani? Nzambe na ngai nga naza toujours na sima na yo mbamba penza na sima na yo oza na sima ya mutu te naza na sima tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani moto akopesa ngai eloko te tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Oza na sima ya nani po nzambe atalaka motema atalaka mabonga te sikoyo bato ebele balata kombo ya nzambe bazoteya bato nakoma pasi Kimbangu Kiangani mais aza vrai te nga na remarke makambo trop omona mutu moko bo aza convaincre pena mitema ya bato mais aza vrai te mutu ya mabe na banda siko sujet ya ba Daniel Dibuya biti na bango bisika bango baza Daniel Dibuya papa na bango papa Luboya azalaka chargé ya communication ya église kimbangiste chargé ya communication en relation internationale papa ya Daniel Dibuya papa Luboya azalaki deuxième personnalité na cabinet akomaka wana ndenge nini po bakomaki kovanda na nkamba ava bakoma na nkamba bazalaka bato bando vanda na Lubumbashi papa wana azali na basi mibale mwasi liboso abala etango azolongwa Lubumbashi aya Kinshasa aye na deuxième femme tala na église kimbangiste mibeko butu moi mutu akozala na basi mibale te mais papa wana aza na basi mibale so deuxième femme mama ya Badibuya deuxième femme ye wana papa Luboya donc papa Dibuya papa oyo baza pena makila ya Dibuya talaka deuxième femme aza na deuxième femme mibeko ya lingomba yebi yango te tango balongwe Lubumbashi babandai kovanda na Kalondo babota makuna ba Daniel famille Dibuya tango balongwe Lubumbashi baye Kinshasa bakomelaka na Niangara bato Niangara bayebi makambo na oloba bavandaki na kati ya Niangara boyebi likambo ya Niangara boyebi yango bien boyebi Niangara makambo esala commune ya Niangara makambo elekelaka kuna makasi siko bango bayaka na programme bautaka Lubumbashi siko pion o batindaka aya penza kokota na kati ya lingomba po abundisa eza papa ya ba Daniel Dibuya nde ayaka na deuxième femme na ye na bana na ye oya bota na deuxième femme aye na bango place ya kokomela ezalaki wapi Niangara bakomelaki na Niangara boyebi Niangara deje bandaka kiti ya Paul Dibuya boyebi likambo ya Niangara de place wana mabe elona maki mingi akomelaka wana papa na bango azalaka musicien banda kova na studio bango nyonso na bayaya na ye bango tout banda kova na studio ba Daniel Dibuya komila na commune ya Niangara tellement papa ngo azalaki pe mayele mais ayaka na projet
programme ayaka na programme oyo kaka ke programme oyo bato ya mabe babongisa déjà fo bakutia bato na bango na kati ya lingomba babundisa programme oyo ebanda depuis na tango papa dia ngenda bato babundisaka lingomba bazaka na posa nkambe kweya kaka basolicita pe bato na bango siko tato oyo ayaka talaka uti Lubumbashi directement Niangara boyebi Niangara makambo esalama na Niangara boyebi Niangara eza esika oyo esalama makambo mabe mingi yango wana bato ya Niangara il faut babondelaka mingi mpo Satan asiégeaka na Niangara bato ya Niangara basala pe eloko moko esepelisa papa dia ngenda te faut être prudent tata oyo mpe ntango ayaka komelaka na Niangara et après bacontacti aye kozwa poste na Nkamba baye kotia ye chargé à relations internationales deuxième personnalité na cabinet balongoli ye na Kinshasa baye na ye na Nkamba Nouvelle Jérusalem bozomona donc mutu moko déjà ayaki préparé pe tellement bato ebele ya mabe baza peme na pasi moyimba okiangani baye kaka papa aza mutu boye aza mayele aza boye en tout cas balukela ye baposte ango nzambe pe bopesa ye po nzambe avanda kaka na kati ya poison bato ya mabe bapesa papa wana poste ye na famille na ye bana na ye bango nyonso baki kovanda wapi na Nkamba papa wana bandeko na nga asimba siko lingomba na maboko ba contrat eza koya ezouta musika na ba pays ya libanda ekomelaka na maboko na ye ba contrat ya somo so ko mama na coopéra ko misu makasi na likambo ya lingomba ba contrat na maboko na ye makambo tuye mutalandelaka talaka chargé ya relations internationales batu bazoya ba contrat ezoya ba document ya ndenge na ndenge alobi te sika oyo fosko na vanisa sikoyo biti ya likambo oyo ngana yelaki abandi sikoyo ko falsifier mikanda ba document ya lingomba azo falsifier yango soki ba partenariat baye ye akozwa bango akomisi bango ya ye mikanda ya ba partenariat ya bindele baza koya aza ko falsifier yango donc ekomaki kopi na ye soki ba paya baye una affaire moko boye ye pa kozwa bango akina bango panzi donc ye pe siko commencer na siko affaire na bango na ndenge na ye donc bakoya na ndenge ya lingomba mais ye siko akoleka devant akomi kosala ba affaire na bango na ndenge na ye asali autre trahison na lingomba na niveau moko ya mabe ayaki na esclavagisme économique na lingomba donc azwaki contrôle ya lingomba soki mikanda eye ba dossier ya ba contrat eye akosala ba photocopie bana na ye batangela yango donc papa wana atangisi bana kotisi bango na informatique akotisi bango na informatique makasi na photocopie baza ko photocopier ba dossier ya lingomba ba contrat ya ba affaire ozo uta par-ci par-là ya ba partenariat en tout cas baza ko photocopier yango papa Luboya wana aya na système ya double cachet na signature ya papa donc yepe akoma na signature ya papa akoma ko sala makambo ya minene bakoma ko bimisa mikanda na lingomba bomona mikanda moko ebimi ya contrat moko boye église kimbangiste eza lingomba te ye na batu na ye azalaki ye moko te bazalaki ebele apa ona bato yo batia na esika bomona église kimbangiste papa Luboya wana bato batiaka ye na esika eza bato a 26 batata na bango atangaka wana ba arma bandeko nazoyela bilo makambo oyo eza clair eza vérité oyo bato bayebi bato anyangara bayebi ba Luboya wana tata na bango bayebi comportement na ye bato Nkamba bayebi makambo bana na basali na Nkamba bato Lubumbashi bayebi makambo na bango
asali haute trahison na lingomba. Ayaki déjà préparé. Batinda kiye po aningisa abebisa lingomba ekweya kaka. Tosila kaka makambo ebeba. Akomoza ba contrat na musika na signature a papa o lingomba eyebite. Bato bande ko sala na papa Baluboya. Bato bande ko trahir lingomba. Clique ya bato wana nyonso. Ezalaki papa Boubé Bisweswe. Papa Boubé Bisweswe na Belgique, na Liège. Na papa Yuli ingénieur. Ingénieur Yuli. Na papa Richard. Azaki na Ratelki Belgique. Na mama Mimi. Oui, mama Mimi oyo wasala ba filme na Matadi. Boye bie. Siko batu bayaka na mama Mimi. Na mnicho akoma na kimbangiste. Akoma pena kimbangiste. Potangu wana zaka sympathiser zaka kimbangiste te. So batu bayaka pe na mama Mimi. Ezalaka papa Luboya. Papa Dibuya. Yende. Ayaka na mama Mimi. Ezalaka kote na bango. Baye ba présenter ndenge ezaka kake en tout cas za femme d'affaires asalaka boy ba kumisi na bango ye pa komi sympathisant na lingomba akoma sympathisant na lingomba l'église kimbangiste eloko nini basalaka tellement mama wana ahuta Canada azana mikanda ya Canada basala partenariat na Canada na ndenge na bango basenga conteneur ya makayabu na kombo église kimbangiste. Le conteneur ya makayabu me ya nyongo. Ozoka maomna we sabino. Osko ba vérité oyo batu bayebi. E ba lobaka te. Ndetozo kende bomo nesika tozo koma. Basala contrat moko oyo bopesi mbongo te me bozwi. Etango kote kama ndesi mabokofuta. Mais basali contrat ya église kimbangiste. Donc ezoya conteneur wana ezoya bayebi kake ezali contrat ya église kimbangiste. Conteneur mobimba ya makayabu ya ba carton ya makayabu eya ale église kimbangiste eyebi atelo côté mais tellement tozalaka na nzambe babomba makaete ngunza pelo ya neneke na yao donc azana kitalatala munene oya monelaka nyonso amoni lingombe koyokisa masoni te vome kaka bibisa vérité amo vérité yebana bakenda kokota na likambo moko boy o lingombe yebite basine contrat moko oyo lingombe yebite et puis contrat ngo bopesa ata avance te loko te nité donc bapesi na mbongo te mais ba récupérer conteneur soki eye bateki na bango bakotika nde lingomba na problème. So ba linga bakimela wana po baka ba millionnaire et yasko conteneur mobimba ba teka ba récupérer na bango mbongo mais ba kotsa sikoyo lingomba na problème nyonso wana ba problème anda oyana wana lingomba papa wana asali ya minene na lingomba na batu na ya bande ko travailler na bango papa Boubé Bisweswe boyoka bango lisusu ba silama ba salama be ebele ingénieur Yuli boyoka ke lisusu na papa Richard wana ya Ratelki bateka même ba signal l'église kimbangiste donc bayaka pona ko détruire lingomba soko oyo azalaki mukonzi na bango ezalaki papa Luboya mutu munene na kati ya lingomba azwa poste moko don mutu munene mais azalaki soifé d'argent misu donc à côté soko bana na kopo wana basalaka ba photocopie ya mikanda na niveau moko pas possible baza kosa na bana na tata baza kosala ba photocopie ya mikanda ya lingomba donc papa wana kotisaka bana na eloko mona mutu bana na batikala olinga église kimbangiste te batikala olinga te bayaka na bit bayaka na projet balinga église kimbangiste te bango abanda ko bongisa lingomba depuis Lubumbashi koya na bango yango na ebisibino ezaka na bit baza ba kimbangiste te baza ba 26 o batikala po lingomba ekufa kaka siko papa Zako azala na bango na Lubumbashi azala moto yo balingaka ete bateme basoda na nzela na ye baboma papa Zako bafuta mbongo po baboma papa Zako na koyela bino témoignage wana papa moko apesaka yango
nde babetaka papa za ko masasi papa za ko limwe na koya na témoignage wana bambuta ya Lubumbashi papa oyo aza na kliki ya makambo wana papa dibuya oyo aza na kliki ya makambo wana tellement na Lubumbashi bakokaka te babi yo tellement ozalaka mayele kote ya makambo ya informatique yo fo kende kaka okozwa poste po bato na biso baza kuna bitumba oyo bandaka na Lubumbashi ti eye na Kinshasa tango aye na Kinshasa zwi pe poste a continue bitumba na ye batia basoda na nzela ya papa zako basoda wana batombokela papa zako koma yo jeune bofo ozalaka na basoda ebele basoda balandaka yo ozwaka ba honneur ya nini babi ozokufa siko bondelaka deja papa zako abina wango na obondela nani bosalaka obolingi yo ozobanga te ti boye nini zelo komona eta babetaka ka masasi papa zako alimwe le papa zako akanga papa akei na kwa na témoignage wana papa oyo bakokaki likambo wana te yango bako continuer na nkamba sur place tango papa zako alimwaki basoda baluka balemba batala tina basi ya mituka et par-ci par-là bamona papa zako te bango babanga ake wapi ekomolekela bango makila kimbango oyo bazalaka kaka boye bashanza te ezolekela bango alimwa na kwa na témoignage wana papa moko mukolo apesaka témoignage ya makambo ile kaka ya papa zako na Lubumbashi bayebaki deja papa zako ndinga zana ifo bakitisa ye so bakitisi ye kaka babebisi makambo donc kombo na pe fo ezala sali po alongwa na nzela bazo moye ko détruire mais simba te bazo suka ka bango na bango batu nyonso bazaki lisanga na ye balongwa bazonga sima Richard ya ratel ki balongola ye bango nyonso balongola bango batu mabe surtout mwana na ye oyo Bolvedi Luboya bana ya tata wana basali ya minene mikanda lingomba photocopie likola photocopie kopi na bango yango wana papa wana asali ba mabe mingi lingomba elandelaka ye kaka lingomba pe tika inde balobaka pesa tanata et continuer ka pesa tanata azo continuer ba makambo na ye wana tiye ko mukolo mususu papa wana yeko sasa tintana apesi babimisi mukanda moko boye o pena lingombe yebite mais abimisi mukanda ke tintane to kosala tintane moko ekozala kota tribune ya papa na sasa tintane na ndenge na ye asalisa tintane yo oza chargé ya relation internationale donc oza mutu munene na cabinet mambo tintane ekosala nini epa na yo et puis nani ayebisi osalisa tintane soifé d'argent donc bakomaki komona nkamba bakotambwisa wonde bango balingi donc ekomaki ya bango bato ebele baza na église kimeli so bazwi ba grade bakomomona donc bako baza pena pembeni ya bapapa donc bango pe fo bobangaka bango po bango baza na ba grade na lingomba nzoka biso to respectaka bango mais to banga bango te to kobanga kaka papa simoki mbango kiangani papa za ko betuvi na papa mbenza c'est fini bango to tika to respecter bino mais to kobanga bino te mais bakoma bato ebele bakoma kosala siko o bango balingi niti papa wana salisa ntintani o batinda ete lingombe ekomona me mutu oyo niveau to okendela o eza pasi bavandisa ye basambisa ye na tribune etango wana papa Katembo nde mutu asambisa ye basambisa ye na tribune na kati église makambo atata eza officiel makambo na ye eza officiel basambisa ye na kati ya lingomba na nyonso asala atika koza na raison ta moko te akoma ko azoba lo bakangi ye na nyonso o a se défendre akoka ko se défendre te nde décision ko zwa na lingomba il faut à libérer abimankamba bapesa ye moi quelques jours pour se préparer pour nkamba ndenge ezalaka soki bayebisi yo bima nkamba bakotiko bongo te
soutenir na mwa eloko et puis ba pesi pe mutuka oyo komema ye na biloko na ye bakende Kinshasa. Papa wana eloko nini asala? Akangisa biloko nyonso. Na ba document ya ba contrat ya Lingomba. Na ba contrat ya Lingomba. Ba mikanda nyonso makambutu ya ba partenariat nyonso papa wana kangisa. Asangisa famille na ye. Babimaka te, babimanka babatu bayeba te. Baya siko lobi nango papa mutuke kozwa ye ni bakuta bango te. Donc ezalaka soki olongwe na poste. Zongisa nyonso ya Lingomba. Mais papa wana zongisa te. Papa wana kenda nango. Na bana na ye babima. Donc bakenda na nyonso azongisa eloko te. Papa na sala haute trahison na kati ya Lingomba na niveau moko comme pas possible. Libota na ye mobimbe kota cop ba Messi Luboya. Bana na ye wana ba Messi Luboya ba kota cop wana. Ba mama na ba informaticien. Eloko nini basala sikoyo ba kota na ba tellement Lingomba ezaki na maboko na bango. Ba image ya papa na bango. Ba image ya makambo nyonso balongola. O ba document wana ba ifasa yango sans trace na internet. Ba ifasa nyonso. Do bango pena bazana idéologie moko na papa na bango. Talaka siko ba bimisa bango na nkamba. Bakenda. Siko bato abongo ba ozana esengo église Kimbangiste. Est-ce que bato na ba olinga église Kimbangiste? Po papa wana bondela ate. Papa na kenda église te. Abima même na Lingomba. Abima akenda. Mikanda wana nyonso. Ba dossier wana nyonso. Eloko nini asala? Afungula bureau na ville. Ba partenariat wana bakoma ya ye. Ba mindele o bande ko ya wana ko collaborer na ba papa bakoma ya ye. Do ba contact nyonso akenda nango. Batu wana bakoma ya ye. Akoma na bureau na ville ya ba dossier église Kimbangiste. Ba mindele bakenda ke pa na makambo ebele basalaka. Makambo église Kimbangiste. Bazo kosa batu, bazo manipuler batu. Tellement kenda na ba dossier afungula bureau na ye na ville. Na ba dossier église Kimbangiste. Amona kinde akebo ende bakolia bien bako avancer. Mete mapenza me basasa ke ba jeter. Ti lelo ata mutuka ezate. Batambola makolo. Fallait ba kende ba ba millionnaire ba komi yango te. Ba souffrir kaka. Via passe. Na zongi tant bazaki na nkamba. Nakota siko na sujet nano ya bana na ye. Bato ba ova na nkamba. Bano bakolela nkamba. Baza bana mibeko. Foboza bana mibeko ba Kimbangiste. Ba oyo sikoyo bana moko bamona naka so abimia ye na église bamoni lekwa mo santo. Mais na libanda basala makamba minene. Bana ebele basala makamba minene ti lelo. Bamona la lokwa ba santo. Bango ba vina bango na mokile ye bana kate. Mais batu mabe. Tala siko bana Kimbangiste. Tala ba vi bazana ngo. Ozomona batosa mibeko te. Batosa mibeko te. Mais bakoli na nkamba, bavandi na nkamba. Daniel Dibuya na nkamba. Babengana ye deux fois. Wana za mwana mkia okola. Mais bakangana na kindoki. Taka mutu obo na kati ya nkamba me kindoki eko yebana na kati ya nkamba ndoki. Mwana wana yoka ate. Bakuluna oka bano bayaka na banditisme na kati ya nkamba bayoka kate. Bana wana bayoka kate mobulu. Tellement que Lingomba moni mobulu eleki bano yo bazoyoka te. Bazwa siko tema bayeba ke Daniel Dibuya obozo mona. Azaki mobulu makasa yoka kate. Babengana ye premier tour na nkamba kenda. Wana famille bazana kuna babengana ya kenda. Tellement aza mutu aza réincarnation animale. Bayoka kate. Ba réincarnation animale. Bayoka kate. Okomona moi trace ekolakso ke o azaka animal na tango akala. Ba réincarnation animale bayoka kate. Mwana wana babengana ina nkamba me asalaka nini? Azonga kalisusu. Azonga na ye. A continue kovana na nkamba, asali su mobulu ya somo. Lokwa mutu bando ya na fula. Mobulu ya somo bayibaka ti bake ko violer mwana bato na nkamba kuna. En tout cas ba bete pene ba bomaye, bazokise même pota ya makasi. Makambo na ba bato o bavana na nkamba bayebi yango. Nde ba ko bengane su pour la deuxième fois.
akenda na ndenge babimisaka bapapa na bango babisi bango en tout cas awa lisusu te bolibere bokende. Mama na bango aza mama oyo azalaki na idéologie ya bana ya basi so bazwi ya zemi bayepa na ye ale alakisi bango nini bakosala mpo balongola bazemi ya banda olongolisa bana bato zemi mama na bango bazalaka na conseil te omona pena ke libota ya mabe conseil eza te nde mabe na bango te melekaki elumbaki solo na nkamba ntango na bango ekokaki basalaki nini babimisi bango. Siko Daniel Dibuya mwana oyo sikoyo akoli sikoyo akoti sikoyo makambo internet abandi siko koteya bato siko boyebisanga bano bavandi na tata oyo babengani na église kimbangiste mpo na mabe oyo abandaki kosala bana wana bakozala bana oyo ya mibeko babanga lingomba no bango kouta na bango Lubumbashi koya na bango ezalaka na bit yango na esengilaki bakomela na niangara pokuna nde makambo ebandelaka satana esika wana asepelaki nango makasi makambo na ebele ezalaki na niangara yango na ntango wana bakomelaka na niangara nano baye bazali fruit ya Dibuya baarma basolele wana batata na bango batindaka bango nde bakolaboraka na bango famille wana ti bomona bango nde babima wana baliaka mbongo ya bato ya 26 ti bazalaki meme na kati ya lingomba koya na bango na ezalaki programme plan B ya bato ya 26 mpo na kokweyisa lingomba tata Simoni bango kiangani mpo bango bayebaki nde toke boye akokoka te metema bomona azo koavanse no totia bato na biso penza bavanda wana babebisa makambo nyonso nde bazwaka contrôle ya lingomba po batiaka pena mutu na bango mutu batiaki wana azwa contrôle bazwaka contrôle ya lingomba basala pena effort bakweyisa bakotisa lingomba na problème mais tellement nzamba kotikala nzambe esimba te siko bana wana bazalaka na dan boye bango botia mituna bino bana wana bazana dan babengana papa na bango dan ya makasi siko bango baza bato baza na hypocrisie bavivaka te lokola bato ke omoni mabe olobi mbala moko nini bango eza ndenge na bango donc tango na yesaka bino eza famille Dibuya baza bato deja bauti na monde ya mabe siko bango bakoya te ke bakomi bimisa boye non ekosimba te siko Daniel Dibuya ayebanaka mingi te po azalaka na mwana mukie na batango wana tia osala ba crime bengani pona kindoki bengani makambo donc tala kaka bovanda pembeni ya papa azwaka contrôle ya bato nyonso ya mabe me bana wana Daniel Dibuya en tout cas esimbaka te Daniel Dibuya esimbaka te teti ya haut niveau mwana mukie ayebi mingi mwana mukie azokende ko violer mwana ya bato mwana mukie asala makambo minene contrôle pana ezalaki te tala kaka babengani ye na nkamba po mabe elekaki soko bana wana bakoli na idéologie ya papa na bango soko tellement Daniel Dibuya yebanaka mingi te azalaka mwana mukie babimisi Daniel Dibuya babimisi ye ndenge nini na idéologie ya koyela biso na kombo tata Simoni bango kiangani ateya bato aza koteya siko wana eza koteya bino bomona azoteya olakisa biso papa Simoni bango kiangani mais eza na deuxième langage ezaka ya se ebimaka nango bato bamona eza na bato moko balobaka me Daniel Dibuya oyo azokende ndenge nini pourquoi akomi na baniveau oyo elobeli nini oyo ayebanaka na ye mwa mukie abombamaka mingi me ayebanaka mwa mukie ye nde siko babimisa aza na bacoach oyo bakochaka ye ya liboso na papa na ye moko siko baliaka bambongo ya baarma basolele yango wana bozomona ke mwana ngo akufaka papa na bango wana tala mwana nazaka mwana mukie makambo esalamaka na lingomba mpona bapapa na bango bato ya 26 bakenda yo mwana mukie abima mwana mukie okoza na sympathia na ebite na obia ngoni na français wa portugais donc sympathia ya batata wana ya 26 na ndeni talaka yo mwana mukie oyebi bato wana te mais oyela bato leçon morale à retenir totosa batata wana tolinga bango et puis leçon morale na ye aye nango eza nini
ozala moto ya 26 ozala moto ya 3 tolingana tozala na bomoko to respecter bango pona nini po biso nyonso source na biso eza papa Kimbangu na mama Mwelu. Omone esika ke na minute wana siko alongoli papa Simon Kimbangu Kiangani. Na minute wana siko abosani si bato siko papa Simon Kimbangu Kiangani o guide biso tozolanda ke ye wana ka papa Diangenda ye wana ka papa Simon Kimbangu ye kaka ayeli biso siko biso na bango toza na source moko papa Simon Kimbangu. Once kwa longoli bino sikoyo likambo ya papa Simon Kimbangu Kiangani na minute yende toza na ye ata source na biso ezali papa Kimbangu na mama Mwelu mais papa Simon Kimbangu wana ye yosko avandi na biso alati nzoto mosusu mais source ezaye na 4e génération to comme na 21e siècle na tango toza na papa Simon Kimbangu Kiangani yende leçon morale boko te ya bato mais bato va insister to kaka parti ondenga lobela kiango. Mais ce que biso pe bandimi to respecter ba papa wana to pesa bango pe respect o ezo mériter na bango. Message oyo papa Armand apesi na biso ezali bongo message ya amour. Ozala na 26 égale 1, ozala na 3 égale 1, tozala na bolingo, tozala na bomoko, to se respecter. Bazana 26 égale 1, to pesi bango respect, tozala na 3 égale 1, to pesi biso pe respect. Parce que origine na biso c'est papa Kimbangu et maman Marie Mwelu Kiawanga. Toza eloko moko. Oui, il y a ce qu'il y a. On n'en disconvient pas. Mais toza eloko moko. Ça c'est la leçon morale à retenir. Na message oyo papa Armand apesi na biso. C'est la leçon morale au faut retenir. Donc origine na biso c'est papa Kimbangu na maman Mwelu. Donc bango na 26 pe bana baona nzela mabete. Bana baona nzela mabete po toza na origine moko. Ça n'a pas de sens. Donc deux langages. Les kamba deux langages et ça la marami. Même ba pasteur et belé bomona na lingomba na biso. Bazote ya biso. Mais balobaka liloba wana te bozoyoka. Na yaki na liloba moko na lobaki papa moko boye ya faki o akufaka. Boye bi na tiaki su image na zongisa kiango. Na biblia kiango. Papa ya musicien wana. Papa Simon Kimbangu Kiangani na zongisa kienda mokili. Alobaki nini? Alobi tango na zongi na mokili me matoi nanga e bandeka koyoka. Bandeke bani makamba oloba azoyoka. Tango akoti siko na église azoyoka pasteur. Pasteur aoteya. Bato azoyoka azoteya papa Simon Kimbangu Kiangani et tout. Mais yesu ko azoyoka papa wana azoloba nini? Alobi yo obiki. Yo obiki. Tolinga to lia yo me obiki. Me bato azoyoka azoteya. Bazana de langage. Langage mususu basolola kango na ndenge na bango bandoki. Mais mususu bino bozoyoka te bana nzabe boyoka te boyoka ka mateya. Eza biloko oyo ba Daniel Dibuya ba osala. Siko bango ba osala ni ba rassembler bato. Ba rassembler bato. Na kombo kaka ya pasi Simon Kimbangu Kiangani. Mais ba kote ya bino moral moko boye ya bato wana 26. Ba kote ya bino papa soki aye ko bibi misambala moko na bato na 26 lingombe ko yinaye. Mais ba profita ka na kombo papa. Ateyi bino papa Simon Kimbangu Kiangani kitoko. Mais akoyela bino leçon morale ya bato 26. Ozomona. Donc azo bebisa azo donc aya na leçon morale moko boye na émission na ye moko azo bimisa maloba mibale. Abimisa maloba mibale. Yango la cheli bino. Leçon morale à retenir. Ça n'a pas de sens. Na tango tozanango. Na 2026 yoyo. Bande konanga boyoka bien. Bato bolanda biso. Même na bato 26 wana. Oh, ba sympathiza kimbangiste. Monde to koti ya 2026. To boyi ba hypocrite. To boyi bato double face. To boyi ba netre. To boyi bino. Tolingi bino sute. Bo umeli mingi na lingomba na biso. Biso bana tata Simon Kimbangu Kiangani to bandi ko telema. Papa lo baki biso ne to kanga Satan. Na ba demonio to ko bimisa bino na mpwasa. Biso bana tata Simon Kimbangu Kiangani to bandi ko telema. Papa lo baki biso ne to kanga Satan. Na ba demonio to ko bimisa bino na mpwasa. Biso bana tata Simon Kimbangu Kiangani to bandi ko telema. Na ba demonio to ko bimisa bino na mpwasa.
L'église kimbangiste, un vrai kimbangiste, ayebanaka. Na papa simo kimbangu kiangani, na papa zako bitovuit, na papa mbenza. So yebi kimbangiste, po oyeba kimbangiste. Abi okotuna yepena. Papa mbenza, omona gende nini? Oyeba ebongo papa zako. Yoaka papa zako kimbangiste te. Ebongo papa mbenza, papa kimbangiste te. Ongaka papa simo kimbangu kiangani. Ozomona le bato wana bato te po église kimbangiste trinité ekufaka te. Église kimbangiste c'est la trinité bapapa misato kati na nzambe moko. Papa José Diangenda atikaki biso alataki nzoto na ye ya kiangani po se papa Diangenda bakimbangiste. Tango toza nango to boyi ba libéral. Église kimbangiste ezalaka na ba libéral te. Ezalaka na ba netre te, s'il vous plaît. Lingande ba papa o baza na nkamba. Soki ozomona wo sepela na bango te bima kende na yo. Po soki bino boke église kimbangiste pe ekufi te. Po bino bozomona ke lokola biso to bom église kimbangiste ko kufa nkambe kufa. O nkambe kufa. Boyoka malwa papa Diangenda. Alobaka pona nkamba. Kasi toza koloba kumela mai kuvanda na mabele ndenge bovandile kasi kubika zalite est-ce que au pouvoir ici là ngai na memi na ngai ngambo dingumbe kofi ngai na memi na BBC na ngai donc dingumbe pouvoir ici te dingumbe pouvoir ici la kate mabele we pouvoir ici la kate ya seko éternellement. Biso soko te ibi angote wana itali biso kasi ye nzambe asi apesi dibela. Voilà. Do ata osali mabe na yo babengano ya lingomba ekufaka te. Osala mabe moko mokili emoni babimisi yo na lingomba koko kufa jamais. Po oyo epesamela biso na nkamba epesama deja. Bato ebele bakenda metala nkamba nde ezokoma kaka. Le plus en plus elengi. Nkamba eza ko avancer na makambo ebele. Ndimo teke nkamba eza ko avancer. Masengeni ya mabe maloba ya mabe, mais nkamba eza ko avancer. Siko to boyi bino bato bozo lia na koba pasi mo imba okianga ni boza vrai te. Boza ko lia na kombo ne bozo manipuler bato. Daniel Dibuya. Na le kaka ndenge za kaka internet. Asale live na he bazaki na bato moko wana balinga papa za kote te ba pesa e kombo ya system azo ba bien neti ndeko na ngaza alinga system te si on ngana ko boye po alinga system te. Donc il fallait attater ya bango ke botika ko sala makambo bo sala jamais donc alinga ka system te si ko ngana sani po bayebani na ba privé na bango bana makambo ba salaka. Baza ko rassembler bato etango likambo na ye ekobima ale bato bakomi ko réclamer l'église kimbangiste pe boete to lembi bosalaka boye tinga buna okenanga lisute oyela nde ye to oyaka pona kobikisa molimo na yo. Nani ayebisi bino po ateyaka tata Simon Kimbangu nde aza vrai? Nani ayebisi bino po bademo babombama na bisika wana ba pasteur banan bazawana nzamba vana na kati ya poison eyote so muto te ya bino nkamba nde aza vrai bato mosu baliaka na sima wana bate ya ka nkamba te bamoni ke bakomi na bato ebele bakomi ko rassembler bato bakota na mitema na bino bakota na mitema na bino. Donc ndenge papa lobaki ke bolandanga aveuglement ndenge papa lobaki ke tozala na sima na ye mais siko bakokota na mitema na bino po bozala na sima ya papa te mais bozala nde na sima na bango. C'est ça la vérité. Siko yo miyeba oza kimbangisi oza na sima ya papa to oza na basima ba Daniel Dibuya po bakoma bena bango makambo na bango ko mobima boye eke éclater. OK sur lingomba te en tout cas yeba ke lingomba ekufa te et ko continuer. Tozali ko kende na suka ya likambo. Olandi nani? Bilan. Olandi nani? Dimanche papa lobi likambo ya signe de temps yangoyo. Signe de temps. Tolanda etokomi na tango oyo ekomi mabe. Ko landa tata na yo, landa nzela na yo. Ba Daniel Dibuya bango bozomona bango ke luka baza bato yo babanga nzambe
baza bato ya malamu me baza na mabe o bango basali lingomba nde baza wana baza vrai te pe likambo yango o bayela na église Kimbangisi ezo continue siko mutu siko azwa esika ya ko manipuler bato ya ko kota bato na mitema eza Daniel Diboya bandeko bozala prudent toyela nzambe toyela bango te baza batu te makambo ebimi pamba te tokoti ya 2026 ye na makambo nango fo boyebaka ba vérité papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo mosanto mingi bandimaka te ti lelo ke ye wana papa Simon Kimbangu 21 ye wana kaka papa Diangenda ye wana ka papa Simon Kimbangu Kiangani mingi bandimaka na bango te mingi bandimaka na bango te meza pasi bobika te ata mukete bokobika te yango papa Diangenda alobaki tokomi na ntango ya triage me bana na nzambe bakolonga kaka bakolonga bokobika na bino te bilema bobando bimaka moko na mpwasa bobando bimaka boye ntango ekoki nzambe asepelisa bana na ye bato nyonso baye na lingomba mpona koyiba lingomba mpona kodestabilize lingomba en tout cas bakoki te bayaki mabe mpona kodétruire me bakoki te kombo ya général balingi yango te kombo papa Zako bayina yango bayina balingi papa Zako te balingi papa Mbenza te famille wana mpona bango ti papa na bango balongola ese papa Zako bayina papa Zako Diboya wana linga papa Zako te ni papa Mbenza ni papa Simon Kimbangu Kiangani balingaki te baza na bit o bango bayela bana bit na bango basangisa bana basangisa bandimi bakota bango na mitema po barécupérer bandimi bakena bango po bakokende kote bakokende bayebi ke ba o déjà bakota bango na mitema bakolanda bango balinga papa mwana wana tie mona te abiso papa Simon Kimbangu Kiangani pamba lokuta hypocrite ate abiso papa te wana eza moral o bango bayelaka mpona komanipuler bana na nzambe mpona kobenda baame me balingaka papa te taka babengana papa na bango na lingomba l'acception ta monene ya papa Mbenza ke papa Mbenza ndenge aza wana en tout cas bandeko na ngai ye wana nkolo Yesu ye wana papa dia longana arsala ngo te po alingaka ye te akoyela bino kaka ke en tout cas papa Mbenza atosaka ndeko na ye papa Simon Kimbangu Kiangani atosaka ye tala komikitsa tala bonté mais alakisa ndenge papa Mbenza ye wana nkolo Yesu ye wana papa dia longana arsala ngo te akondima ngo te bango baza na idéologie oyo bango bayebi kaka wana ke papa batika papa Simon Kimbangu Kiangani arba basolele na papa solo bango yango o papa Mbenzo papa Zako bayebi ete benzoka nde wana ezalaki ka formule yango moni bazate bakenda po baponama na bango te donc bandeko na nga na ngina clôturer mais ya suka na otia message ya papa Diangenda yango nde na otia et bona clôturer émission na nga bolanda tous à l'attention les jeunes bino bozali l'espoir ya mokili mobimba bino bozali bazairwa wana bakongolais bangolais etc. Bozali na responsabilité donc makambo nyonso kosala pese yango nano okanene yo noki te il faut peser ce que vous devez faire ce que vous ne devez pas faire. C'est vrai. Biso ba jeune to telemi. Soko to fongoli swale batata ba mama. Boko pesa ngai plus tard na ibite ndenge boko memba biso. Na tina nini baba te boko mona polele et tikali muke surtout vous autres les jeunes. Vous autres les jeunes. Que ça soit une jeune fille, que ce soit un jeune garçon. Ba mama batata. Bino bozali na kilo moko kusekana te. Pamba te yango eloba mina kati na mokano mabomoi soko bino bokobikola soko bokobuta ngumba nakanisi préparation yango oyo tozali kosala tokozala surpris
Papa Diangenda atelemelaki likambo ba jeune. Papa Diangenda ateyaki ba jeune. Alendisaki ba jeune. Ba jeune bozala prudent. Lingomba oyo eza na maboko ba jeune. Ba jeune to telema. Muto yela bino manipulation te. Boyela papa sima okiangani boyela bato te. Bozala na sima ya mutu te be bozala na sima ya papa sima okiangani nzambe molimo mo santo. Il faut être prudent. 2026 et na moto na makambo ebele. Alors na otana onzembo yo moko mituna oze lombe tata sima okiangani o aye kopesa ye maboko to ozana sima ya mutu moko boye po alobelaka tata sima okiangani. Po bato bakokumba mabongo. Alors miyeba oza wapi. Po mutu wana yo otalaka ye otalaka mabunga na ye menza batalaka motema. Sikoyo yo telema otalaka mabunga yo mona kano mabunga okolanda ye pona mabunga na ye yo mona to okolanda nzambe nzambe nde azana nyonso yenda yebi mitema na biso ba 12 malin ebele balobelaka pasi mema okiangani me baza bato solo te. Siko na lingi oza na sima ya motu te. Mais zala na sima ya papa sima okiangani. Zala elombe o aye kopesa tata maboko. Alors natia nzembo. Yo moko mituna oza wapi.
ozali elombe ou pas? Ozali elombe ou pas? Elombe etata sima bon kiangani azaka mbele amini mibale te alandaka mutu musu te ye ka bisika yaza kawana ata kuna bolambi ngombe etali ete akolinga liaka pondu na ye. Merci beaucoup, tout le monde, à la prochaine. Bye. Bye.